Congolais, Yemoko a apprécié sous mandat à Nibale, Oyo a bandi en Osika, mais à Salina, nous gouvernement n'a été. Mais Bongo, à la Katibiso Makambo, belé la campagne électorale. Surtout dans le état de sécurité, la sociale. Les Bongo, toujours, Bongo mako changé. Maintenant, nous, Makambo ma bandité, parce que par les mêmes bandité, gouvernement paye. Ça va groupe américain qui est un veto actif. Mais le président Azon Sala, Azan a un processus que peine est na biso yamboka et retrouver paix. Donc sur le plan sécuritaire, vraiment, je peux dire non. Salut la famille, c'est Patrick Bekam. Bisogno surtout la Mapo. Patrick ça va na posa ya magazine promotionnel. Tout va na posa ba sera ba sera Mamutu, to la Mapo. Ya Robert Poutine na yemo. Et ça absorbe bien. Ma pro, biso tout autant magazine wana et puis to chango poa. Merci. Binonyo Sobolanda, magazine Ma Pro Mag. Binonyo Sobo ensemble. Banaki, Banakongo, monde entier. En tout cas, Nazali Bosso na bino, na bino tout. Magazine na bino Ma Pro Mag. Tout le monde peut s'abonner, Bolandango. En tout cas, biso ba star na bino toza. Merci à très chers fidèles téléspectateurs, chers internautes. Ici quand vraiment Jubino Ebeli, liboso ya baetando ike, liboso ya ordinateur, pe na chaîne YouTube ou Kitoko Bogolandela toujours ndenge bo mesana kolanda émission na bino. Avec plaisir, avec succès. Toko lobela lelo, masolo etali moi ekolo, mais lelo toko yamba nani. Tous un invité principal ya émission na biso lelo, ezali bongo. Maître Chirac Ngala Mulume, Otobenga mingi samba longa kasi longati, potondi mayo, et ye yonde toza directement, kozo bongo be na masolo ya mokolo lelo, to meka ko décortiquer, nyonso ko leka mikolo na mboka na biso, na este, total appel lelo, panda ba premier ministre nyonso, o baleka na mboka na lelo, c'est la première fois na RDC, tozwa bongo premier ministre oya mwasi. Est-ce que ezalaki moment tout moment de tukoyeba lelo masolo oyo na Maître Chirac Ngala Mulume Samba Olonga. Alors là directement na pesi mbote bongo na Maître Chirac Ngala Mulume Samba Olonga. Boni Maître Chirac Kimia Mozali naza malamu lelo vraiment merci koyeba koyamba biso lelo susu na biro na yo komona no pe pasi mais lelo tukuta na moi chance wana ya kopesa biso mo accès lelo ya koyamba yo na biro na yo. Maître Chirac boni makambo makambo tezo le bien na ngoni ya ndambe ndamba bibatela zaki mpe libanda mais zo yiteza na mboka toujours na katama ya makambo mboka na katama so na katama ça. Maître Chirac, je pense que lelo fallait to fungola mo sujet moko to ebi ke bino boza bato mibeko parce que tant to komona mibeko to komona constitution to komona makambo mingi mo mingi to komona ba réalité ko leka na mboka na biso. D'après yo maître komona na ndenge nini ndenge évolution ko kende avant to kota na makambo susu. Bon, je pense que tous un président moko à côté deuxième mandat. OK. À côté aussi sa mandat na à côté deuxième mandat et puis nanu basali gouvernement ya mandat oyoté. Non le gouvernement ya sika. OK. Bon. Si pour nous ça la bilan to ko baningi bakamonda ko kende na mandat où tout koleka azaki na bakoko so mwa mingi na bakoko so mwa mingi vraiment na koloba sur le social la sécurité et autres aspects ya mboka na kopesa ye bongo 100% parce que biso so ko vanda na Congo biso bato zali ko sala musala ya justice nous omwa ndi makambo zali ko kindile makambo mazali vraiment bien milité pe makambo masala ki bien milité na mandat oyo auti na kolekisa bon les peuples congolais yemoko apprécié sous mandat ya mibale oyo abandi yango sika mais asalina nous gouvernement na été mais bongo alakati biso makambo ebele na campagne électorale surtout na style état de sécurité na social les bongo tozozela mais makambo nyonso c'est le gouvernement qui gère l'État, c'est le gouvernement qui gère le pays parmi les trois pouvoirs institutionnels, le pouvoir
exécutif qui est géré par le gouvernement, le pouvoir législatif qui est géré par le Parlement et le pouvoir judiciaire qui est géré par les cours et tribunaux. Mais le Parlement n'est pas encore effectivement installé parce qu'il va être installé d'abord par membre du bureau ainsi que le gouvernement n'est pas encore sorti. Bien que le pouvoir judiciaire est stable, le gouvernement qui a économie de magistrats, je continue à économiser de magistrats. Et puis bah ça qui recrutement ainsi qu'à et tout ça nous moi Elikia toujours considérer makamoma bongo mako changer maintenant nous makamoma bandité parce que parlement bandité gouvernement paye mais na moi mando ko tu koleka omona ki moi kokoso nini non makambo vraiment kokoso mazali ce que tu dis kokoso mazalité kokoso mazali to kozabe bato lokuta po to utilola te ndeti ngai naza kinwa tamba olo na vanda kana kitasa et puis na saka mosanga na kitasa to na intérieur mais sur le plan sécuritaire to ko baté ta ba groupe insurrectionnel ou bon bazana maman na bango mukonzi na bango ezali M23 ça ko ba groupe mususu ya mike baza ko opérer jusqu'à présent na est du Congo au bauti boko la mukabe na mandat ou ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi mandat passé depuis na M23 bazou sous actif mais avant ça ba groupe américain mais M23 bazou actif mais le président Azo Sala azana ba processus ya ko que peine est na biso ya mboka et retrouver paix donc sur le plan sécuritaire vraiment je peux dire non kimi ya mazalité na mboka to ba vérité mais to lo ba ke na moi début d'ailleurs wala ndenge akota ka ba munda liboso eloko nini omona ki moi changement malgré tout ba kokoso ezalaki mais eloko nini omona ki moi ça va un peu par rapport moi pas si moi parce que yemoko nazo ba par rapport ba discours à chef de l'état la justice azana confiance na bango tazo ba yemoko et puis tozongi na sur le plan sécuritaire ozomona azo décrire azo sala ba démarche azo sala azo ke na SADC atenda ki na conseil des nations unies ake awa na forum ezaki awa sur ya climat sur le climat awa ezaki na ngambo ya biso ya Brazzaville alobi mazo kaka kukuba ko dénoncer mais koloba ke avancement va encore battre na ko battre parce que de là ils ont pour babela komata de là ils ont mata mais on a fait gouvernement ezaki ouais gouvernement ezaki na zo olobi na pour na mandat ya bandeli et de là ils ont pour babela komata to monaki bakangaki bato pona makambo ya détournement bato mango mingi bazali banda c'est ça le mosala ndenge c'est ça qui mosala ndenge que ça là ba o bazaki a quitter na ba o bazali bon la majorité sont acquittés bon justice ça le mosala justice ça le mosala yango justice ndi ayiba moyibi mais justice ça le mosala baza acquitté mais ba acquitté mais bino bofundi moto na l'été aka ndenge ni na justice bofundi moto fu bofundi ba preuve bofundi kayibi soki ba acquitté c'est que moto wana présenter ba preuve ne kayiba acquitté mais mon professionnel bon je n'ai pas dit mon professionnel moi ça maloba na yo OK eza kaka tozoyo na rezo ke parce que soki mokonzi ayibi tobengaka ngo détournement oyebi mais soki individu tobengaka nini voilà ce qu'il faut comprendre le oyibi il y a une différence entre le bon et le détournement faut vous comprendre je vois beaucoup de gens parlent de ça ouais vous savez un commun des mortels signifie biso un commun des mortels ne peut pas détourner les détournements peuvent être commis que par un fonctionnaire de l'État ou parastatal. C'est-à-dire un fonctionnaire de l'État, soit un ministre qui a reçu mandat, soit un mandataire public qui a reçu mandat de l'État, soit un fonctionnaire qui travaille dans l'administration publique. C'est-à-dire à travers la fonction publique, soit dans l'administration publique, il y a ministère Somolo, ministère il y a enseignement, ministère il y a fonction publique, ministère il y a budget. Ou soit quelqu'un qui a reçu mandat, soit ministre, soit un mandataire public, soit un mandataire au GIFREM, ni à court de voilà, si vous parastatal, les amoutoyo, azo sala pour compte de l'État, mais azan un mandat de wanate, par exemple, Ndeko Vital Kamerhe. Ndeko Vital Kamerhe travaillait au cabinet du chef de l'État, il était directeur du chef de l'État, mais c'est le chef de l'État qui a les mandats. Lui n'avait pas les mandats, mais il était membre du gouvernement et puis membre du cabinet. Membre du cabinet du chef de l'État, c'est-à-dire le directeur du cabinet du chef de l'État, il était parastatal. Bon, moi, ça, ça, pour l'État, mais azan un mandat direct dans l'État. Ndeko Vital Kamerhe, il y a un moment où on va qui va pour les détournements. Vous voyez, les détournements, c'est commun par un fonctionnaire, parmi les éléments. Alors,
quelqu'un un commun des mortels comme yo nous allons les journalistes encore yibimbo bien et à la mort il y a l'état au détourné donc Moyibi c'est ça la différence ce n'est pas que bango ba commission en français ça était mais ça comme par exemple les éléments constitutifs qui fait la différence c'est-à-dire celui qui peut détourner doit être d'abord un fonctionnaire qui travaille pour le compte de l'État ou soit doit être parastatal avec un mandat direct dans l'État mais il travaille pour l'État la personne exemple il était parastatal mais ce qu'en conclusion maître Tourbin en quelque sorte les gens Moyibi bien lingala Moyibi parce que détournement na lingala na évité mais vol na lingala na évité ça détournement mais ça qu'on voit loko il y a l'état ba éviter Moyibi parce que détournement faut loko on peut aller à l'état et loko on peut aller à l'état congolais soit un état quelconque mais nous on peut pas la fonctionner soit à la plus par asta on a ce que tu continues à lier la bino défense. Non, ce n'est pas une défense, mais c'est la détermination ou la signification des choses comme c'est pas. Ce n'est pas que la loi a déterminé comme ça. La loi a défini comme ça. Vous voyez, il y a une différence entre le vol et le détournement. C'est-à-dire, l'ingélo baté que non pour ba konzi ba yili ba bengo té infraction à détournement et ça marandi ka pas ba konzi c'est le qu'on fait dans l'état la on peut détournement merci parce que ba yimbo ka ba comprendre ce que différence mais quelque sorte et le salinga va bien et bien quelque sorte ezaka moyibi ezaka moyibi na sepeli ezaka poto zongi la biso ka esika moko maître. Je pense que depuis tout côté dans makambo yo je pense qu'on a trouvé le mot économie hein l'économie en beaucoup comme on a ndengeni l'économie en beaucoup avoir papa na ngai tout ni bombelo té OK tout bombelo té passe mazali na mboka OK passe mazali na mboka et le ko peto nito yeba to ko reposer tout cas par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi akuta ki mboka na l'État akuta la ki oui bidi mboka zaki na combien c'est combien na combien vous voyez bien que ma hôtel pe motuni na koko tchala motako tchate ata ko tout défi politique dans ce que likambo yo ndeti ngai na fisti jaka la mboka na biso ezani ni na fisti za mboka na biso les nominations c'est fait par les conclusions politiques OK ça dit quelqu'un qui peut pas être par exemple qualifié je peux dire quelqu'un qui a travaillé ou soit il a été dans le gouvernement passé dans la législature pour ne pas parler du gouvernement passé. Dans les législatives passées, il a travaillé par exemple sous le président honoraire Kabila Kabange, pour ça, tout le qui ndenge asalaki malongate, et batmusu bamonaki qui azaki peut-être moyibi. Alors, et monier les sous na gouvernement, tie les sous et comme le la groupe ya batomoko songolo nde bakokambaka mboka. Mais nazo sepela ndeko na président Bicho Félix Antoine Tshisekedi la nomination à premier ministre. Nazo c'est la nomination à premier ministre, c'est ce qui n'a jamais été fait. Et aussi Azal Elongi Asika vraiment. Elongi Asika bien que Nayoki, je ne sais pas dans la portée net non. Elongi Asika dans le sens OK, ayepe la ministère à plan ayepe kakana papa Antoine Tshisekedi te. Tu m'as quoi à Tshisekedi ça veut dire Asalaki naye dans un sikata zakala sika na sens que azalaka te na kala nde tozo quoi ça les 50 bon je ne pense pas 5 ans peut-être parce qu'il y a eu remaniement remaniement plusieurs rebandi déjà dans combien mi balé te et puis bosso moi si bali bosso OK moi si bali bosso est-ce que maître ça qui peut un moment oh net nde to ko mona ba area ba guerre ba est net ba libanda mboka bo est-ce que zala qui peut vraiment valable que économie sikoyo que mona mosi bon problème c'est à mona mosi te problème c'est à mona mosi problème c'est à mibeku mboka kamama na mibeku mboka kamama na ba principe vous voyez nous sommes dans une forme de société moderne babengi l'État. L'État, c'est une forme de pouvoir, forme de société moderne où il y a le pouvoir public, ils ont kambama na mibeko na ba principe ya mibeko.
ouais, chef de l'État a nommé Sibasa Mibeko. Et puis Mibeko, tant que lobby est là, moi, si tu es dans mobilité, parce que ceux qui te mettent autant na pouvoir, na constitution, na bisu ya mboka, na article 78, où il peut si président ma pouvoir, tout, puis il faut, il y a qu'on nomme premier ministre. Et sur le bel alikambo, moi c'est na mobilité. Ceux qui n'a pas autant là yo. Mibeko lobby. Tu n'as pas que les hommes Mibeko. Nous sommes pas tout long un ballon. Mibeko zoloba. Mibeko lobby que président de la République, voilà, ceux qui n'a cause voilà article 78 de la Constitution. Et lobby boui. Le président de la République nomme les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existait pas, le président de la République confie une mission d'information à une personne en vue d'identifier la coalition. C'est-à-dire, le président de la République a nommé Premier ministre, il faut la majorité parlementaire. C'est-à-dire, na bateau, ponami, na l'Assemblée nationale, na Parlement, na biso, na Sénat. C'est-à-dire, Premier ministre, la bateau, la majorité. Il faut Premier ministre, où t'en es qu'on a. Ce qui a zalité, président de la République, a nommé Motomo, comme informateur, a identifié coalition, c'est-à-dire, la majorité, moko songole ye banite ke bato tel ne baza majorité na parlement, mais hier mon salaire informateur a identifié, c'est-à-dire a dit ba parti politique, ba regroupement politique, ba structure politique pour créer majorité, a identifié majorité moko nde ba poni. Alors moi ponomi, il y a président de la République pas pour na plutôt premier ministre et ça ko na pouvoir discrétionnaire na yi. Awande to tangi awa na article O78 président de la République pouvoir. Balobeli mobali to mwasi. Balobeli mutute. Balobeli mutute. Balobeli sexte. Balobeli sexte. Balobeli moto mais balobeli sexte. Mais d'après yo muto Mibeko ndengo ko mona. Est-ce que zalaki vraiment te ba message ça ki biso mabe poto zonga non na ba principe. Président Kabila na président Mobutu ba message ça ki biso mabe na koloba ete ba numaka bazani ko nomeka premier ministre mwana mobali etike logo la style et tirer le la Mibeko a aux ala mille temps la Mibeko na biso a constitution biso ou ku tezo promouvoir gender constitution biso ku tezo promouvoir parité constitution na biso actuelle ya mboka tezo promouvoir parité et za na porte moko bobote na mboka na biso et longo bani fo ba tiaka ka mwana mobali ezalité le kona ngai ezalité na porte moko te ezalité hein donc tokoza ba junior ya basi voyez ba généraux pe bakobima ya bana basi tozomona ba colonel awa ya bana basi bazali na ebité na mboka ya biso toza na général à mwana mwasi bazali voilà sikoyo et pona ko nommer ba ministre to mona ba ministre basi bazali te ye moka zaki ministre planté mama Judith Toloka justice pe na sikoyo to rejoindre ba bango na sikoyo et soko talipe na kati ya mboka ya biso na gouvernement basi bakamini te. Et c'est important parce que mingi. Mais gender, ni bien pour mon côté dans mon ambition de l'obélake, dans poste dans gouvernement, dans le gouvernement il doit être que des hommes, soit les premiers ministres, c'est-à-dire les années baliboso tous doit premier ministre, c'est-à-dire tous doit premier ministre, le seul premier ministre, on est sur les gens premier ministre. Premier ministre. Non, Balimoto c'est la première ministre, donc chef il y a gouvernement, il y a yambo, moto il y a gouvernement tout le ba moi si ba liboso. Mais ba ministre il y a basi bazalaka. Mais il le comme ba message ça qui biso message c'était. Le problème il y a mboka, ils ont d'abord compétence. Ceux qui maman ça n'est compétent. Ceux qui maman ça lui prête parce que ça rentre dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Même dans la majorité aux informateurs. La coalition plutôt informateur à sali coalition pour majorité ça quitté après ça va comboter mais chef de l'état il y a des pouvoir discrétionnaire à tout na mototé na poni ce qui chef wa poni
pour azali pe ministre na gouvernement na c'est qu'il y a eu compétence ya maman. Ça veut dire atali na batunyo surtout yende ka ndefo. Non, c'est que choix le chef de l'État pour ici donc choix na ministre yende ribalo no so bazali wana eloko te ko inde pa na maman na biso Judith Tuluka. Tuluka IDPS. Ah. Et puis nous pas moi Judith Tuluka. Parce que na yo kanti na kati ya IDPS wana. Mibali basala bazala te. Mibali batanga bazali te. C'est on to batanga da moni na avocat bazali na kati ya IDPS. Voyez, bah docteur bazali na IDPS, les personnes qualifiées, les lettrés bazali na kati ya IDPS, les personnes très intelligentes bazali na kati ya IDPS, soit la coalition où ils ont formé la majorité les lots na parlement, où ils ont soutenir les chefs de l'État. Bazali, ou soit de la union sacrée. Na kati ya union sacrée bazali te bazali, mais chef aponi maman, Judith Tuluka parce que yé ndi aponi na tina. C'est que la batina ou biso to koyebe la tina parmi les conditions soit to koyebe la importance biso to taille la compétence to taille la compétence c'est que chef de l'État le Monique a compétence et le comment côté pédicier nommé moi Chamba Olonga na moni makambo so défendre mais sikoyo ye atake moto mibeko ndengo ko monela makambo lelo batie mama Tuluka pesa biso na no argumentation nyonso ya ba o nyonso ba banda na biso mutu nani omonaka ke asala pe mo eloko moko ya malonga na ba premier ministre nyonso mibalo baleki ndeti ngai vraiment nde na vai na mbongumba kitasa na CPA na gestion matata pole. OK nyonso tokokoloba voilà la balkanisation nyonso tokokoloba lelo tozonga biso to ba congolais o to vandi na mboka pas à Congolais, balobela kaka libanda. Dans la séquence de gestion matata pole. Bukangalo ndio pas la séquence de gestion na ba premier ministre ya matata pole. Adolphe Moje tout. Bon, otuni ngai te na bina bango nyonso. Otuni ngai. Yo lobi loka na matata pole, gestion matata pole pour la makambo mingi. Totali azwa ba fonctionnaire qui na mona na banque mambu ya ba comptable bande ko jombo ebele matata pona restitution mama bank matata pona stabilité ya macroéconomique matata pona total dollar matata pona tika dollar na combien papa tous à la série ya moni tant tout ça l'intervention biso ba elite ya moka biso bato total to tika sentiment ya politique pembeni to tika ba sentiment moko quelconque pembeni ngai soki lelo bazola ndena de sama bukanga londo nazala avocat na été nazali pe avocat ya République démocratique du Congo te o azo samba na compte ya Congo te nazali pe procureur te nazali procureur o azo landela yi ndaza ba élément effectif nazo prouver ka yiba ki to yibite quand mener la justice nda ko kata yiba ki to yibite to mona ka bakanga ki papa ya biso le pacificateur Vital Kamerhe na balobaki ke Moïse wana mais to moni awa ba sambi ba akite ye oui moi la cassation ba kite ba bikazaki Moïse 20 après oui moi nazo yebisa yo papa nazo yebisa yo ba kite ye la cassation la premier décret ba condamné ye ba kei ba kiti na cassation ba lobi ke te papa yo aza moyibi te ayiba kite so nani ngayo nani parce que justice n'est aza pesa bien ka décision définitive des la justice samba olonga yo nani na koloba kete ayiba ki ponga te mnazaki na dossier ngande procureur mais olanda yango quand même ndenge na landela kindi leta ki siko na loi ngo tango olanda leka ba mona ki teke tango bakati eza yango mais bango nde bakateli papa naza na commentaire ko ça il y a un arrêt de la cour constitutionnelle et plutôt de la cour de cassation mais tango bazo sambisa ngana to kotala te oui to kolanda to moni mandela zo kendele ba ope ba ka ko défendre ngana totala te totala basali mosala ba moni na de comité na suka confirmer moto fo ko tabolo ko vrai ou faux bon voilà autres na fo yo za juriste te na nga juriste te mais to mona bakato to mona misu na ke ba kitaye papa o ba condamné que c'est la premier degré parce que justice na biso fo le ko batubal ko ba yeba ezali totika sentiment totika populisme bazo mema biso na bazo mema surtout peuple congolais na distraction za ba politique bazo ba discours na bango ya haine ko na ba intérêt na bango politique bango ya ba ko ba TV peuple pas olandela mais peuple le pas peuple azali ta na FT to landela omoni kamolika kini babeki te tapta yibaki baina ba preuve to yibaki procès 100 jours bandi awo ay ka yibaki to landi Jamal pas zonga ba kitaki bango papa voyez siko to yi awa babike bango nyonso
bayibite baaki na droit na bango akota recours moto nyonso aza na droit akota recours nde mibeko eprévoye soki omoni bisika okende kosamba bakondane yo oza na possibilité ya kosala appel oza na possibilité ya kosala opposition soki moto moko asambaki te soki ezali jugement par défaut soki yo osambaki te plutôt soki osambaki te oza soki bakondane ko par défaut oza na droit okota recours na opposition soki opoli ezalaki jugement contradictoire opolaki ozalaki wana papa azalaki wana azalaki na droit okota appel na ye okende ti na voie de recours ya suka extraordinaire wabengi cassation bakase jugement wana bo biso batokoloba nini mais critique ya décision wana ya cassation na badécision nyonso il faut nazala na yango nde etant que juriste etant que analyste etant que technicien de droit nde nakopesa baopinion na ngai soki naza na yango na analyse sikoyo nde tozosala naza na arrêt oyo eakite ete naza na jugement oyo ekondanaki ete nde tovandi boye soki nakosala critique yango ndenge nini voilà naza na ndenge kosala critique te maître Chirac ndeko na ngai mosala sambolo donc mpona sala critique mosala mesalaki malamu to mosala esambaki mabe mpona nazala na be na arrêt oyo akite ye na bajugement ekondanaki ye na bandi kosala analyse etaki technicien expert en droit moto atangi kasi ya droit mpo azosala makambo ya mbeko na bandi koloba te basali malamu te basali nasali critique masiko papa na ngai nde tozoloba nao boye naza na yango te donc nakoloba te décision nde eza likolo ya nyonso maître ndenge ozotambola boye dollar ekomi na combien bon ya suka na changeaki bon natindaki moto asenga change yango na 27500 mais namoni na ville nde ekomi ba 29 et quelque tokokende na 30 yango nde makambo tozoloba sadiki mama na biso ya premier ministre aza mosala makasi mama na biso ya premier ministre mama Judith Toloka biso population parce que vous savez que notre gouvernement est bicéphale notre gouvernement bon baptême on eza baptême technique ya droit na lingala nde nazoyeba te bon mo gouvernement bicéphale ngo ba mitu mibale mitu mibale c'est-à-dire na mitu mibale ya moto ya liboso eza papa eguma ekolo moto ya mibale eza mokonzi ya gouvernement wabengi premier ministre alors premier ministre aza ko exécuter programme ya moto ya liboso ya chef de l'état aza ko exécuter vision ya chef de l'état c'est-à-dire mokambi be ya solo le chef ya administration ya solo eza be premier ministre c'est-à-dire quoi lelo toza na premier ministre mama Judith oza na ba défi ko sepeleza mabe te bato ya famille basepeli bazwi misala mamsu bakozwa kutu barecommandation je ne sais pas voilà nakoloba yango te ezakaka basepeli parce que mokonzi akomi na famille te wana eza yango lisumu te tozalaki mpe mpi ya kala tozwi bongo nayebi te kendaka bongo ekendaka nde bongo na mboka ya biso bato bazangaki bakomi na bozwi richesse mpe banome ngai famille po esepela ekoka te te bongo leki nakopede ata yo moko tozala bongo mais soki tokokamba mboka ya bongo ezaka ekomi mabe makasi ezaka déjà bongo c'est la répétition la mère de la c'est une responsabilité être nommé premier ministre comme notre maman Judith Toloka première ministre premier ministre namoni okumisi mokonzi ya mboka okumisi premier ministre banome te nakomisi te nazoloba nalobi aza na responsabilité makasi nakumisi te kokumisi eza lelo atokozela gouvernement selon yo maître Chirac ngala mulu mesamba olongo selon pensée na yo na projet na yo ndenge omonelaki makambo na yo ozomona ekokosala ndenge nini bon ngai naza mokonzi ya mboka te naza premier ministre mais oza pe na baprojet naza na baprojet oui je suis un élite congolais baprojet ezali projet kozanga te mpona mboka na biso toza na ba ONG ezali ba ASBL ezali tozali kosunga bato bazanga baveuve baorphelin toza pe na kati ya structure na biso koluka komema bato mosusu na eteli ya baformation ya métier mpona kosunga kaka mboka toza bacongolais mais attente na ngai soki nakoloba nakoparaphrase okoloba na gouvernement attente na ngai eza bato sécurité ya mboka na sociale wana tozongi so na économie ya mboka mama oza mosala makasi papa alakaki biso mambi ebele toloba verité papa alakaki biso makambo ebele
Jusque là, non réalisé. Mais et qu'on a réalisé, n'est pas par les mêmes vandités, vous venez me vandités, mon que camarade l'institution. Et au cas où, que deuxième mandat, comme on peut dire à côté, tout le monde est plus tard. Tous les bandés. Tous les bandés. Bon, tu songes ma bête. Et là, comment on met dans le salami? Tu songes de ma bête. Et là, au Congolais, à cause ça, la minute, au sambe la pour la mokondiamoko. Au paie sa chance pour la mokondiamoko, na bakondia sikabakoya. Tu paie sa bonne chance. Et puis bakondia sikabazoya, na mboka. Pour la maman Judith Toluka. Qui n'a pas gouvernement mobimba, ba vice-ministre, ba ministre nyonso, na ba député. Et bon, on va bakala soki bazongi. Avant les autres dépendent de l'angaïté, papa, l'angaïté, pas la mais souci, n'a pas de la vie Zaki, papa, tout le monde y peut, bah, les bosses, ministre, à moi aussi. Tout le monde appelle Biolongia Sika, surtout, bah, jeune. Ok. Bah, papa, wana, bah, sali pe mingi. Bah, par Tokota, naza, après, Tokotanga, bah, combo, bah, Tokotanga, bah, sali pe mingi, tout le monde peut changement à ma capacité. Ok. Bah, jeune, il peut, bah, kota, parce que compétence, c'est allé. Parce que le monde de biso bateau de temps classe à Mibeko. Net biso soko que ça na yo test na aux yeux comme maman avocat. Kuna bakanga batete. Moi biso za na moi bokanga mingi te. Poto ko makabati l'honneur te. Biso za ka compétence na yo ndeko pesa yo mbongo. Compétence na yo ndeko pesa yo musala. Au sali test na yo na baro moko songolo ya mboka. Aux yeux au komi avocat. Pour magistrature et le organiser ngo l'état. Na moni te ba saki test na magistrature wa. Ebele biso to kenda kite. Namonaki na ngai loko moko nazaleli naza malamu ke sina ke to mikanga na boya ki na ngai na place nazaleli na ba projet na makambo na nazaki na malamu na mwa tina kokende kokoma magistrat mais namoni concours esalamaki bazwi plus de 500 magistrats 2500 bato dans la nommée 2500 sous bazo zela moni bilenge ba côté belé par rapport à transdage aninga ngai misusu tozaki na bango na baro bakomi ba magistrat bilenge misusu ba sisi classe simawa bakomi ba magistrat mais le ko tozo saigne là sans y a responsabilité sans y a patriotisme to céder na corruption té to céder na moyibi mais les ba côté corps parce que ba bino c'est la bourgeoisie bonga koti boye bako donné bakosi koti nango bakosi na kosenga yo mokumu susu loka okutana na chef ya juridiction songolo chef ya juridiction pakala na sepeli mingi lokolo ya bibi ngai moto pe azosala mosala loi na kati ya justice awa na konga mokomuso ya Mbappé na sepeli ndo koti anglais oyo ya Mbappé lokola chef ya parquet moko songolo oya Mbappé chef ya juridiction somo ya tribunal président la tribunal moko songolo faut kende po kutenda yo oyeba nini ezoleka ndoko comprendre que mamtselo ba makana balabala awa moto nyonso te na appareil judiciaire aza moyibi moto nyonso par exemple neti biso balanga moto tali koto oyo bato basamba kozwi ba défenseur judiciaire na kati ya justice na biso ozwi ba avocat